Chers téléspectateurs de l'émission Exprimez-vous avec Noli Tambou, le sage. Donc nous voici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Dans un studio, il y a Félix Ouazekwa, monstre d'amour. Aujourd'hui, Bakomi Gobengaye, au nom, il y a Monsieur Google. Donc tous avons vraiment dans studio nae awa. Donc voilà, tu es vraiment dans le cadre yako zwa ba image pour na studio nae. Oyo bozo zela bino nyonso ya album des albums oyo na kombo nango ya I Love You. Donc vous êtes sans ignorer que Monstre d'amour très récemment a été kobimisela bino album na kombo ya Adam na Eve, mais cette fois-ci azobimisela biso album na kombo ya I Love You. Nous allons regarder cet extrait. On se retrouve juste après pour la continuité de votre émission Exprimez-vous. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Suivez-nous sur www.voiceofcongo.net et Molière Télévision de Kinshasa. Monstre d'amour, Yona Bozolanda, Aouti juste Kokita, et puis Tokozwa, quelques éléments, Yaba artiste. Merci beaucoup. Tokutani, tout à l'heure. Biso nyonso tozali na mémoire ya Nzambe kasi na lolenge nini Nzambe osala koyeba na kobosana kasi biso bikelamu na yo tobosanaka mingi yango toye epai na yo bomba biso na mémoire na yo moto ayebi kosamba te avoka sambelaka ye oyo ayebi kolinga te akobenga nani biso toye epai na yo bandisa biso na bolingo na yo que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre, ndenge Jésus-Christ atea kibiso tosengaka yo plus que jamais, tokomi na posa ya bokonzi na yo plus que jamais. Chers téléspectateurs, donc comme annoncé au début de cette émission, donc nous allons recevoir les artistes. Donc au Baïvolière au sein il y a groupe, il y a Félix Ouazekwa, Monstre d'amour. Aujourd'hui on a commis Monsieur Google, donc tu as découvert ensemble pourquoi Monsieur Google, et puis tu as pourquoi changer Blazoana, et puis tout le monde a Monstre d'amour, Abimsela Kibiso, Adam na Eve, mais et où mérité à lancer Moussou Oazo Bimisela Biso, Kalamingité album I Love You. Donc tout ça Kinshasa, donc la capitale de la République démocratique du Congo. Je tiens vraiment à vous rappeler, et Bozolanda Biso à travers la chaîne Molière Télévision et sur www.voiceofcongo. Déjà par là, déjà je m'en vais dire bonjour au Monstre d'amour Félix Ouazekwa qui est aujourd'hui Monsieur Google. Bonsoir Monsieur Google. Oui, bonsoir Noli. Moi question moi la curiosité, pourquoi au long Monstre d'amour ou bien au TK stop na Monstre d'amour les locomis Monsieur Google? Non bon ça combo batu bapesinga bon batu bamoni que s'intéresse à mingi na connaissance to yebi Google les ali moteur de recherche sozo lukalem sous signification les msolongo yema ndembi na français so ezala nini mon côté na Google website OK za ciboulette ou bien civette so on a besoin d'information moko boye mingi Google yango na moni na sepela mingi na kombona na mipesi yango nga mote mais ça bana ekiri tongyo nde bapesinga kombona bon na hésité ki na nga na bi mais oza komo moza kilo trop mais ba musicien ba fanatique ba binanga oui mais c'est Google adoptant ouais ndet na mikolo so benga Google na déjà au sepela. En Afrique, quand un vieillard, c'est toute une bibliothèque qui est partie. Mais yo, aux autres boza, l'une des bibliothèques vivantes, oh non, nous avons confirmé la musique qui a Congo et tu fais la fierté aussi, Félix Ouazekwa. Oui, c'est ça, même ceux qui ont confié, on a Google, on a pas ça renseignement. Toujours ce qu'on a besoin de recherche, on a Google, donc Google continue même après le Warangai. Voilà.
Merci beaucoup. Donc, Bana Poto Nyons Bozolanda Biso à travers cette émission. Exprimez-vous avec Nolita Moulessage. Tu es vraiment Félix Wazé, quoi, monstre d'amour, autre robot, ça n'a pas kabouété. Mais les là, comme Monsieur Google, il y a une petite signification, vraiment, ceux qui ont besoin, il y a Luka, au Kotikaka, au Kozwa, signification, il y a l'autre Nyonso, aux anango, besoin. Pour monsieur Google. Voilà, Félix aussi doit répondre quand même à nos questions par rapport à moi, et puis nous allons quand même essayer aussi de savoir pourquoi rapidité on a un monstre d'amour, monsieur Google, pourquoi rapidité on a Adam na Eve et Bimika Mikolo, mais au lancer les sous directement tout le monde est dans studio awa tout le monde banzembo belezo tout le monde banzembo kitoko ebeta ma WhatsApp awa tout à l'heure avec Francis et maintenant donc pourquoi rapidité on a Adam na Eve non et siliko côté la bateau penzate bercé bateau mingi penzana noté mais au lancer directement nini I love you quoi donc aux dans la studio qui est récemment aux autres misango. Oui, d'abord il faut préciser tous dans la studio Mozito. Il y a ancien premier ministre de Nabisio Adolphe Mozito. Omoni bateau mingi lelo bazo so ba moyen mais bazo bossa na artiste bazo bossa na culture. Tala lelo ça sur na place on a te mais tout tikal na studio libela. Ils parmi ma meilleure studio ya Congo. Pour moi, on a presque biso tout mon temps comboté, mais presque biso tout artiste tu évoluera à un certain niveau tous allés. Cher pas moyen mais ça vous a abatté donc c'est que moyen quoi. Donc il faut studio Mozito. Donc tous awa moi non moni ils en ont précédé. Ils allaient que et là on est là que ça que album monsieur Kofi faut ce que bacha mususu nanzela. Ils ont mututé. Et on était dans mon yobo et aux ana olati coller moi kitoko coller normalement il fallait que l'on pena moitié chandon bokel et satique oti que l'on musicien mais ce que yo pose ko somba coller mususu fo oyebe banane d'après yo ça dépend quand te na tunité avant yo somba coller mususu ya kitoko le sous moi na magasin fo oyebe ba balo baba journaliste va répondre à té na ba question menga quand même non répondre parce na les sages au député so ko tapena mutokabi ou bien koyaki o zelara té fo beba voilà ou bien ça quand on ga bien mais mon sous mususu ya bien. Voilà, tout raison n'a pas le bon ndenge wana. Tout ko bisalelo Adam na Eva, mais tout monde selo moi bien libiso comme on I love you. To bimisi. Après I love you, tout ko comme na ba février ava boye. Indice nikei bo sali suba biloko mo tout zongi sous na studio. Na lingi na longola eloko na mitu ya batu. Ki album po bimisa mususu fo liboso kufa album kufa raté. Ti lelo bat bazana pour ça tétragramme. Ti lelo tout le bat bazana pour ça banzembo ya lombo. Ti lelo bato wana posa banzembo trio majesty surtout le banine donc album ekufa na ngote donc album ezala kaka mais plus sérieusement ezali tango bozana nous na force ya ko créer faut beau profiter na moment na ya ko créer musique eza mystique comme on a âge moko boye comme ça la ba monotonie bozoko wasuko travailler ndenge tango bozala ki plus jeune té bozoko na tuna bato batalanga na TV yo préféré linga moi si oh yo moni siko ça na ba 19 à 20 ans besoin ça na comme akoko tiens faut linga no siko et ben mo pe faut linga on siko donc la signification photo betara na Google photos mais oui c'est à dire que il faut se prendre en tout temps dans la fraîcheur artiste il faut se prendre temps dans la fraîcheur ça ko la moi si même ceux qui un jour a eu défaut obiga ki non moi so temps on a linga ki e ezaki na boyete na verbe tozolo ba voiture ba zo tindika lelo et bimaki ndengo na tena usine ils sont en voiture bimina usine ba tindika ngo et mabena panya nya kitoko soir c'est Google qui parle ouais des gars l'os du crâne moi ça voligo mais un jour bon na voiture ngo ba motindika ngo ba carrière ba tupeza la bongo nete lelo ndi sinike so tika panya nya ozu solo mbala moko mais ça va jouer musomo ba PCP guitare boy komi neni ko na simba wapi ezala bon donc na moment où l'artiste baza na fraîcheur bo pekisa bango te ba bimisa biloko et puis deuxièmement naza lelo à peu près na 40 musiciens surtout c'est la 4 ans pour to bimisa album nani ngo ko chanzembo nani ngo ko chate ozomona otinda batu na makambo kama malamu te komi na sala carrière na ngai ngana na posa ba mise na ngai lelo na sana bango moko na kufa basi ba cercueil ba kunda ngai et puis ceux qui ngana kufi so bango ba mais c'est Google qui parle mais c'est Google qui parle
po pena lo bana bango mokona akufa bayana no alem suna kola muka so bayeka bona na santika so la carsenia au parfum moi te chando on m'a venu la muki na ngai donc ça dit que la ligne na sana bango na perdre bango te kaka ponini ozo pesa bango espace à s'exprimer te artiste ça lokola joueur tant aux jeunes équipe monene ana poste équipe musute et en dessous mamuzo le kan ndenge yazo kanisate ndé ya ko penser ko kene pas mususu. Voilà donc chers téléspectateurs, donc comme annoncé au début de votre émission, exprimez-vous avec Nolita Moulessage. Donc de vraiment na studio Nel Baka vous informer, c'est notre souci majeur. Tito Longwe Paris, tu es à Kinshasa pour retrouver nos sources quand même, tu retrouver pe Barassi Nabiso et puis qu'on soit ba information vraiment dans source. Voilà au lieu il y a qu'on spéculer et puis qu'on ba n'importe quoi. Félix Oisé quoi aujourd'hui na sentir vraiment que osa vraiment Google osa moteur de recherche oyo moto azana a besoin de signification. Il y a heureusement belé fa betara www.felixoisé.com au kotimba la moro na Google kawana bazimba moma moto identité. Aujourd'hui, nous allons aussi profiter Félix Oisé quoi. Pourquoi aujourd'hui notre musique ils ont un peu recul. C'est-à-dire dans le papier na kotika peine aligné na pona za na katsa Google la moteur de recherche, balbar celui qui n'avance pas recule dans le trou. Lelo tout monde qui tous un peu stationné. Cause à la stationner à musique nabiso aujourd'hui, ils a dû na ba querelle entre bino ou bien ba guerre ou ils entre musiciens ou bien elo konini vraiment zo sala ke musique nabiso ezala stationné na ndenge tozo constater yango par rapport à ba ivoirien ba camerounais ivoirien ku to kiti mo muke to moni lelo ba nigérien et puis ba ghanéen ba meki un peu kaka musique lelo Félix Oisé kazo beta bazu yango ba meki un peu ko transformer ko pesa yango moi elo ko moko bo elengi moko po pesa lelo et ça l'ampleur peine à monde mususu. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui la musique congolaise Félix Oisé quoi? Non, j'allais d'abord faut le bayango ba mécène esprit ya mécénat ba mécène bazali bato yo baso croire na culture ya mboka baso mona que non surtout bimisi mbongo na biso groupe folklorique oyo ekobebate kintweni ekokufate surtout bimisi mbongo na biso bayoda di Congo ekufate surtout bimisi mbongo na biso bale mo zalaka kala lianza ekufate so voilà bato na basa susute donc bato balinga na bango sous culture te photo balika munenge zali alors lokola ba mécène bato bakobimisa mbongo na makambo ya musique bazali susute il faut baisser ça là. Est-ce que to bosani ko yemba, est-ce que to bosani ko beta guitare, to bosani ko beta mbonda nanu te premièrement. Deuxièmement, esprit o ezo régner le na poto yo uti poto ya kolinga ke ba artiste ba s'exprimer le souté et faut ça en effet nango do bilo mi balé on amte bo musique na biso. Troisièmement, ezali parce que biso mo ba artiste to linga na pété moni to linga na biso te moni o mona yo uto beta nangola nangola producteur on a tenu le bino na ka kuna Google ndenge ni no bité Mikola Zobela do linga na ke nangola te na simana yo ba tuni ndenge ni Google no bité Mikolo abuka na ki il y a une chorégraphie et simbate. Donc, par renseignement, tout ça peut s'en aller à ma baie. Il y a une chose qui musique n'a pas évolué. Donc, on a ébissé au combat à l'école, bambani, ma comme on a ébissé en Goana. Ça dit que tout ça souffrir dans mon thème à ma baie, tout ça souffrir dans ma frère inutile. Mais qu'on y ait bako bêta, il n'a toujours. Et puis, biso yo artiste tout ça là, musique n'a biso tout ça, on a besoin inné parce que ça là inné. On est ça inné. Biso ça inné. Yakobotama. Donc ils ont matata. C'est monsieur Google qui parle. C'est monsieur Google qui parle. I love you. I love you. Voilà déjà, eu égard à cette idée, Félix Oisé quoi, monsieur Google, Lelo, conseil nini en tant qu'artiste, Tebi Yomope déjà au Lobango, avant n'autant appelé combat mutute, avant yokana mutumususu, il faut Nzambe na Satan bayokana. Est-ce aujourd'hui, tout le monde comme on dit en Europe, il y a des clashs. Tout le monde a des clashs entre les artistes, les lots en Europe et tout ça. Mais tant que combien l'eau qu'on défendre par exemple France ou bien qu'on défendre les États-Unis ou bien Babylone, on a des artistes sanganaka.
bakomara lokola moto moko pour na défendre tout d'abord l'honneur et puis leur culture ya mboka na bango. Mais eza ka ya biso te o tozo constater awa na mboka na biso République démocratique du Congo entre les artistes. La preuve yomo lo bake avant na yokana mutu mususu wana il faut nous nzambe ba yokana na diable. Est-ce qu'aujourd'hui on peut pas dire qu'ils a parmi biloko ezo sa ke stopper musique na biso te? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et là, il faut que le bande boye. Makambo oyo yakoyoka na te na domaine moko ezalaka même na science, même na mathématiques, même na physique. Einstein au monde Einstein azaki pe na bato bazoko na te na physique wana. Pour notre côté na ba domaine wana te. Nga na sala économie, au monde ba Adam Smith na période moko boyo ka lemsu bazoko na pété na mutu boyo esalaka nango. Esalaka nango tango tozora ta fait tango ba découvrir ka sida. Oui bien go type mo aux États-Unis à zabo le lango na français moko boy o te ngam na découvrir lango o te ngam na découvrir discussion et salaka toujours mais bozo sala on esprit nini po muninga kufa to po bozo raison to la sabaninga ke zalaki ngam na salaki yango et le bozo bon musique na bisone yango wana to ko pekisa jamais discussion surtout sala honnêtement discussion na ninga ya honnêteté voilà ngana monike o moni banda Congo banda nazolo bango boy nazolo ba na émission nazolo kana na TV nazolo kana ba image na poto mutu oya mema eloko na musique na biso comme na ye merijo oyo ngana yebi timu ko na kufa na zela mutu musabi misa ayela biso yebisa ngoro kese beta ngote donc ce que ça qui sur glace ne ba futa mbongo tilelo pour mutu kwa nyso bima ba futa mbongo sur glace. Mais bisonga na c'est la mère Dieu fallait asala papier moto futare ba du mère ba futake mbongo pona orchestre ni surtout e betarango donc moto na mona même quelque chose na musique na biso yewana so le le ba pixango abenga bena wase kwa bon na I love you na yoka na isili nzembe la limba moko de ça dit que yé muta même quelque chose biso to tikali wana to ça bato to so meka ça dit que ko apporter quelque chose na musique ezali ce qui va longo le loko ya nango bat telemi voilà na nango ko lo babongo ki so ba longo le loko ya nango bat telemi eza nango te donc yango no moni ko mitumisa kana ote na mama musique ezali état d'esprit to za nango ezali état d'esprit moko sincérité mais discussion faut ça là biso ce que to zulu ko ba na poto bozo benga buzz to zulu kalem so bat chaoka na makammo ezanga nango tina na finga moninga na vie privée na ye na finga moninga sur le plan physique pour na bat bachangaka non na poto ezala bonté mise mususu omoniki balimba chaeka akola tapena donc lamba donc couturier na salele lamba moko ezala raté abocheka bo bitale lamba bo inso ezala tale couture bo inde ezala donc je pense que moko mususu to kokoma na ba mentalité wana au moins na ba discussion et aussi là est-ce que pour artiste mi balé bazo sona yango musique ezana baisse au contraire ngana oyebisa yo soki lelo l'esprit ya bien au lobby que non na chapena mutoto yoka na quoi tia lokola neti bon na stade na 20 mai to changota na kamaniola alempe la siko ba sala concurrence a kobina na waze quoi on na bat ba ya pour ngana yebi que na gagner yepe kuna azo rêver ka gagner ozo mona pas azo rêver c'est Google qui parle, c'est Google qui parle. Tiens. Alain Pela va lancer défi donc balobi yozo imaginer peut-être au croire qu'on gagne ozo rêver quoi babi est-ce que rêve n'est comme en réalité on ne sait jamais yeb sanga soli kamane ngona lelo to fandisi on pena bi bat boyate mais ça peut concurrence mais tala na zolo ba commande ko na ko seka mais pour na zoko lo ba ko ba tumsu bongote solo bina mutu mususu ke non moni ngai na lekio na likambo boye ya ke panga tuni na ndeti mutane ngona ko kufa ndenge voilà yon musique ezoko évoluer te to ko discuter pe normalement indice ni ke azali a soliste orchestre yem tabeti générique ako oser par le bino ngana leki na ngafi manwa quoi mais vi manwa ko ba ne petit na moni dengo so ngona to kendika na grand hôtel là bati la so concert pour pouvoir ngango avec sourire et le gozo sanga biso yangwana concurrence loyale avec sourire kanda na biso bato kesana na nzambe po nzambe ataza na kanda za se contrôler biso so na kanda ko mina ndamo liboma la colère est une courte folie chez les Congolais voilà donc
Google qui parle. C'est Google qui parle. Voilà donc, chers téléspectateurs, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Comprenez quand même, c'est Félix Oazé quoi dit Monsieur Google. Donc voilà, comme vraiment Nasuka. Aujourd'hui, pour la question, Nabiso dernière question, Nabiso première dernière question, on a monstre d'amour, Félix Oazé quoi. Tous autres tapés amour, tous autres tapés na Google en même temps parce que Bolingo pe ezali quand ozo monstre à Bolingo, c'est-à-dire que Bolingo ozo lo balelo puis ozo réclamer ozo lo belango lisusu pour que ba ndeko musicien oyo bazan na famille musicale na bino na yope lokola que bo mekampe ko changer dorénavant pour que musique na biso et que ndepe liboso ça parmi makambo o tozo lo ba ezo stopper musique na biso entre autres des prestations scéniques eza lisusu te Bolingo ezate là il faut to belango ban sanité mambe belé za vraiment et belende yo mo ba ke muna mutaza na sachet na ya muté mabe ya sika. Voilà, toni vraiment échanger. Aujourd'hui to na Kinshasa to remarquer to kuti système moko ya sika et commis soki lobi na mutu bakangi yo batio na prison ou bien ba chef bino ba président ba orchestre ba komi kozwa peut-être porte-parole be musicien moko ba lobby mabe ozuye ofundi na prison. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que eza solution ya kozwa mutu ko funda et puis côté na prison directement parce que on constate aussi à Kinshasa ou na Congo, si je me permets de le dire, c'est comme si prison est rapide. D'abord on mutu lelo ba interpeller ka lelo même pas garde à vue lobby malama au prison aujourd'hui. Wana ngoko tsanga na sujet moko boyo ezo le kalelo na ba orchestre oyo yebi moto bakangi oyebi pe moto akangisi moto mais na lobaki na loba na ba ka mokolo nza mena sata ba solola est-ce que nza mena sata si ba sololi wana moyen na pesa point de vue na ngezate mais meka okangisa misha kiltira pays tout à l'heure soki yo moko se retrouver wapi c'est Google qui parle. C'est Google qui parle. D'abord mais quand tu sois messé il y a culture pays éviter bakangisa bato ba mesana donc ah soko kangisi musicien ça dit que o mikangisi na yo moko nano o sana na lever les rideaux na yo moko na yo kanga blague ezali ate parce que biso to bundaka na raison to bundaka na raison donc na yebisa ba musicien na ngai il faut pas injurier les gens il faut poser la correct na bato yango wana mais soko kangisi musicien na ngai na zotala boy na yebisi yo 2 jours so na libanda loba ke makambo ndenge na okanisa te. Voilà. Merci beaucoup monstre d'amour to komi vraiment na suka poto ezolanda yo et puis ozo le direct na chaîne Molière télévision ya papa Léon Lembalemba donc grand niao Junior Lembalemba que je salue mais to a to kuti Francis aza awa les artistes belé baza awa album I Love You yango tozo zela vraiment to ebité le roi yo mo posa awa to ki déjà ba chanson qui to kwa ba WhatsApp eza awa toujours te comprendre que Google est ça marabna po na ba mise baza connecté ba na vitesse ya technologie ya sika ba WhatsApp ba Viber ba ni ba réseaux sociaux tout vraiment en marche donc c'est peut déjà na initiative oyo na ba titre vraiment kitoko ezo sala ke ba jeune surtout bazala branché na niveau pe ya masolo ndenge kana poto to ko zo combien de titres exactement na album oyo I Love You. Bon si tout va bien tout ça na 13 titres hein? Déjà générique comme on a bouffé moi tout ça ah yokana de ça on va nous développer ah ça émission mobile au moment on a vraiment taillé moko moto ya mbongo soit disant moto ya ba moyen azana problème na famille na ye tant aux autres ba ndekone bazo ya boye quelle misère ce qu'on mbongo on a bouffé on a banani na basi dis bouffez-moi tout ça, dis donner à tes frères, dis bouffez. J'en parle, bouffez-moi tout ça. Personne n'a dit qu'on a eu balia, balata, bas à la bien. Bon, tout ce bon bisara na poto, on a ce koufi mondela observé, on a koufi. Attends 1 mois, 2 mois, so bozo yate yemoka bouffez-moi tout ça, liang on a. Yangona il faut tant bande kono basali. Ba le bité que tout sil sango, mais to liaka. Alors, vous en avez banzembo lokola 5 fruits. Tolaka au titre nzembo 5 fruits. Vous en avez banzembo lokola ba câlin gourmand. Donc ba câlin gourmand donc c'est-à-dire ba câlin gourmand. Vous en avez technologie. Vous en avez WhatsApp. Vous en avez toc. Vous savez que vous toc. Nous avons un bandi. C'est-à-dire que tout ça va titre au sang 13 titres. L'intemporel ezali. Donc tout ça va banze momoko. Alors on a zolo ba mikolo. Même le titre na yo ezaka le titre ga toujours bien quoi. Ba titre bien et lombe mobali azali.
nani alambi aucun système te mikolo eza ba 24 22 titres. Non, bande ko na biso ba sala ndingo na nazo féliciter bango parce que ba ça inspiration mingi et tant que ba ça ba jeune c'est le moment ba bimisango un jour boyo ka pe biso to misi 74 chansons moni et ça ngo mutezo sala na ebisio c'est monsieur Google qui parle, c'est monsieur Google qui parle. I love you. Ah donc I love you album oyo na lingite na lobaki eza soki ndenge nini parce que na mitu na bino bo komisa na niveau oyo yango ezate so na bino lelo ke non na l'action moi si moko boye azelongi mabe moyen te non na mona motelongi mabe wana te yo na esprit na yo o komisa susu mabe koleka surtout na l'action mon obi oh mais ça n'est bien ça n'est passable so na bino pe ke na zo l'action suko loko mutu moko aza kitoko ya osangana te na mutu na yo ekoleka toujours kitoko wana mukolo komona ye azane kitoko mais ya makansino le kiango o kawo balo ba kiasa sone mais na moi na ngai normal ya on a toko comme ça album te album eza bien pe ko zala bien donc na tikeli batu ba pesango ba point musala œuvre nyoso ya mutu ezala toujours na ba scorie ne balo ba ezala toujours na ba problème ngana sana besoin batu ba komela ngai na wazekwa Félix @yahoo.fr wazekwa Félix en un mot @yahoo.fr bande ko nanga makambo zo koma yango na nemtezo sala kena kanisaka kena bongisaka album mikolo garçon mo akomelinga na bi réponse na opesa été mais Google azulu ka réponse garçon akomelinga boy président répondre ngana na moto azana mbongo na o aza pia kaza pauvre na ngo sala ba calculer belé ah yoka question motuno opesa ezani nazo luka réponse Google pas luka donc moteur de recherche zo luka et moteur de recherche c'est monsieur Google qui parle, c'est monsieur Google qui parle. I love you. Siko papa le tumba lobi boy nazalaki na ngombe ya mobimba na taxi na komi muta mbongo te bongo poso na tikali la ngonde na koma riche. On a besoin Google ils ont travaillé ma casse mikolo parce que il faut tout comprendre. Ya on moni bat base na bango album oyo. Album ezo banda boyo na pesa bino fuite. Ban bitabe banzete zo pola na kati ya zamba mo na fruit zo pola parce que babuki yangote. O mona na mbisi pina komi mo bangene balé parce que ba péché était. Bongo o to komisi na mboka bat ba olia la bangote. Allez bouffez-moi tout ça, bouffez-moi tout ça. Bouffez-moi tout ça. Voilà, chers téléspectateurs, que c'est par ces mots que nous bouclons la boucle de cette émission. Regardons cet extrait, il y a studio, Balobi avec Francis Balobi, Carlo Pignatelli, depuis Grenoble, Janice Cramwell, Balobi, groupe O font un mikolo ya ba jeune, balami bal batambola boy, babi Janice Cram, toute mode, Balobi Tobo c'était Waterloo Mokonza Italie Made in Italia Tobo sani peut s'il vous plaît pas fou la paix trop pour normalement bala mi bal batambola boy babi et botami na Paris quand on moteur de recherche au betika babi bala mi bal batambola boy Janice Kramazawana Waterloo Mokonza Italie pazali Tobo sani pété balobi yemoro Chesco Mwanza ba jeune o bazo soutenir et puis bazo soutenir ba artiste na yo vraiment makasi so éviter peut-être pe ba soirée ne comment ba organiser pe soirée I love you na Paris pour na album na yo bazo landa au moins un petit mot osala pe bango malamu vraiment bana mibali batambola ka boy Janice Cram Chesco Mwanza Waterloo mo continue bisi bino boza déjà au CP là boza déjà au CP là parce que tout ça l'album au bino bo se retrouver voilà. Donc, pour continuer à soutenir les musiciens Bino. Voilà, ils allaient orchestre, ils ont l'honneur, il y a musique congolaise. Bon, on a des filles, tout ça, tout là, ça va, kaka, oyo kabanzembo. Mais pièces, où ils ont besoin de pour la rumba, nous avons tous déjà. Donc, pièces, pour pièces, nous avons besoin. Prêtre Zeko, le Zeko, attends, Yaki Mikolo, on arrange Libata. Abi non, t'en as une pièce. Mikolo, tu pièces, on a boyo kabarumba, boyo ka WhatsApp, boyo ka Pito. Oyo pito toujours bien à siko ba kale gourmand boyo ko banze mona ba 5 fruits donc il y a problème ya ko sakarater la barumba pour na générique mes condoléances on a botika na obiso pour déjà même venir ko longo akomo le ko sala pour vieux ça na problème ya ko sakarater na ministre toujours ba vieux par terre
donc na générique so ayoki oya biso bambala moko akikota na ina so ade abineza iné voilà donc Carlo Pinatel est aussi lycée mission babi total extrait oya studio et puis to kabona bino nyoso na pesi mermos passe mon konza commune à Kinshasa Mbote Guilhem Aindo le mannequin de Paris Octavie Lando Tobo c'était Nouchka Djoboke bana molé à télévision to monani Olimwe fasaka ukule nyamsi olimwe fasaka basusi nyonso ya pi Oyenchote kana wanasalaki wapi nene piashu Bolimwe fasaka bolimwe fasaka ubule mich basusi nyonso ya vi Oyenchote kana wanasalaki wapi mane piashu olimwe fasaka ukule nyamsi olimwe fasaka basusi nyonso ya vi Olingwe fasaka ubule nyamso olingwe fasaka basusi nyonso ya vi Naramu magoka Carlo Pinatel olingwe fasaka aki wapi bien chou olingwe fasaka ubule nyamso olingwe fasaka basusi nyonso ya vi Naramu Chinese Cram Carlo Pinatel olingwe fasaka ipoka puka Bouteille ya français santé na super absolu Noli Tambo et sage Naleli to ça va bien appeler qui Noli Obnadjika pour être dans des photos quoi. On est là en plein travail, on est en train de travailler, on est là voilà quoi. I love you au poto Afrique monde entier va comprendre que les messieurs Google azoloba quoi. I love you donc ils a blaguité comprendre et puis quand moi sera azam tout monde boye on va se retirer azam tout monde boye ba rigueur na musala quoi donc soit se retirer makamuna et senga zaka ndenge ba yoko na nzambe quoi na carré quoi ça dit que ya na so na nzambe boule sur na nzambe saneni enfin tambo donc voilà c'est ça mingi vraiment Francis c'est toi qui parce que titre et chanson na yo WhatsApp et mais un peu ko ticket buisson un peu sur ces titres et pourquoi seulement ko intitulé chanson na yo WhatsApp na linga mingi bina pona moi lumière na studio et ça biso bien c'est trop thème bina pona moi respect il y a public na biso et ça vraiment bien quoi cameraman na biso ça vraiment pona ba mon peu moi décor et ça biso bien Francis pona moi lumière koto yo vraiment voilà babi les solo à WhatsApp oyo ils ont moi mystique quoi Francis vraiment merci Noli non c'est bien c'est pas trop parce que moi ni presse ils ont 4 ans pouvoir en point ça dit que ceux qui bazolo on la peut faire na un temps normal et ça ira bien voilà tourne en studio tout ça I love you na titre mon akati intitulé WhatsApp comprendre donc tu le dans le studio boyeza ils ont ça qu'a fait comprendre que Carlo Pinatel ba ma histoire donc ba Chinese Cram donc voilà c'est pas hasard on a Eclipse Soleil avant nous on a grand animateur quoi yes yes na bango yes na bango j'ai confiance Eclipse Mososo ouais zoé ko caméra zoé toi dans studio tout à l'heure on zoé vraiment yemo pina koloba Eclipse Mososo donc voilà babi le solo affiche I love you affiche I love you yango bozomona bana poto bana Afrique donc voilà donc affiche I love you yango donc on est là quoi. Voilà. Merci beaucoup donc chers téléspectateurs donc de Dabisa Kibino Tozana Francis awa tomoni pe Eclipse Mososo baza pe koto babi l'animateur au peut marquer époque naie nous allons quand même devoir le prendre et puis aloba moi un petit mot par rapport à album Oyo Tozo Zela Eclipse Mososo. Bah bonjour là tout d'abord. Oui bonjour mon frère. Ouais, voilà. En ani vraiment vato banda vraiment est-ce que
moi loko mo ya surprise vraiment na bana poto ba alanda yo et au ça pena bien mais na ningi avant bête la biso bloko sika donc ça biso atala moi bloko moi kalana no po moi rétrospective et ça biso penza bien pour mais ma biso tina bloko alelo voilà pour faire mimika ba fan o ba bi que yesu na bango quoi yesu na bango yo yesa ba animateur vraiment tellement ce qu'on a animateur on zama c'est on attend tara ba krina hier na SMS pas nzambe SMS on a travaillé pour la boîte les bon on a pour faire ba cri au ba on a I love you na gardon ba wa bloko o ba so mais ça no yoka Adam ne voto ba récemment ba yokango mais na I love you ne pour mettre encore des choses bon baksama il m'a ébélé mais moi qui est à part baksama bon c'est on va unité na chombo c'est on va unité na chombo donc ba cri na boka on a unité na mai mais baksama il m'a qui est ébélé même pas blo akana robeta kaka allez bino na yo bino mama bino papa bino chéri Clonel Sassou bino na yo élève ba beno c'est bien lele allez toke bengelanga mapenya oh mapenya oh bengelanga mapenya oh mapenya comprends donc bon on va habiller sur la bango vraiment quand ça se tout travailler décembre vous avez déjà ressauté vous avez resépé la fa ya makasi mais bah créer ça va vraiment me belé ça bien tout à l'heure pour sa contact non pour ba la poto ba lukape moi numéro non trop mais ba ba ndeni ba resoité mais na nyo betela biso moi ta moi 3 4 kills sous et sala biso pour la akuna masizane tato yoyo ale musalibo manyaga na fole Mango balokota. ale tata na tata na bango ba fakati bangwe Noli tambo les sages. mama Bulugu. mama Boubou le Niams. ale mo sizole bango nyonso na oh senti. Merci beaucoup Eclipse Mososo donc voilà Tozana bar artiste donc voilà les artistes de Félix Oazé quoi au baza nakati ya masolo au bazo préparé album na bango ya I Love You donc moi contact Irish Makenga. ouais Aotala biso. Irish Parola na biso côté Irish na biso. Stella Makenda. Ah Stella Makenda Irish Makenda donc na habité quoi. balando vraiment batala quoi Marambo yo du coup fait chez l'orchestre d'Abisso. Voilà. Donc des fois t'es chifié yo. Donc mon toi c'est ma WhatsApp. Donc rien à dire. merci beaucoup Eclipse Mososo moi numéro de contact et ça la paie bien quoi ouais bah quand les à la système WhatsApp Viber bah tango bloc on a nyonso beaucoup bien dans la piste 243 97 89 78 462 plus 243 97 89 78 462 ou bien plus 243 91 60 77 41 plus 243 91 60 77 41 moi bah c'est ma salam kaka pas non et le son vraiment la tio salam trop Gervais Katende na bosante Pati Masaki di Gianni Kabwiku Yves Ngindu juif noir na bosante Christelle Blanchot Christelle Blanchot basalama trop parce que ça et puis ba moto na aussi ya trop pas Lou Madeleine basalama trop parce que zali na bossa souté vraiment babi Kim Kardashian MF Kitoko Kim Kardashian basalama trop Alain Saloum mon pote on est là ma fille c'est donc bino tout donc ba jeunesse Kamai on est ensemble vraiment beau contacter nga to bitarande de son ensemble Fabrice Moubia na bossa note vraiment on est ensemble Eclipse Mososo tu dis que ba animateur est belé pe bazalra awa mais tant l'air bazol ba ke Eclipse Mososo musala na yo bandimara yango te na bato bozara na bango na groupe moro ça te fait comment en fait bon le belanga absolument rien donc et le belanga ta et lo ku te pona bula on ta calculer bon tanga na yesu nous moi yesu moi na mokiazo ba vérité mais ba bazo boya e ba bete ba fimbu ba baki na cause mais troisième jour à cause quoi et puis bah miracle nous ça qui oui ça pas mon nom bon ami donc on a yesu donc je m'en moque je m'en fous je m'en tape ça me dit absolument rien ça yesu ba ebi on a la sala zora disque ka zora ta damne va chama mo ba no yoko ma mo yesu donc on va beta ba yo wana bugula ba bini ona sentiment na ba makunge bako banga monganga yo Eclipse le rasimba ba ko chikaye
Voilà quoi. Oui, bah t'as pas. Donc français au côté là. Tu as en réalité. Moi c'est rien avant moi t'as pas couche. Donc j'ai pas le temps de parler sans noter les bosses que so I love you. Donc beta mai baksa mai mo kena na ba unité. Oui on ça va bien maquiller la wenze. Moni eza et le matin papa chéri c'est l'homme qui a peur. Na beta ma. Arnaud Misiatou ayebi ma mo clip sur le bas. Moi moto tunga yo otunga question na bango ti mais ngai na ba mission otunga ma question parce que ba bi niveau na mais bango tellement ba pour na ngai ezaka neti manga ti la ba boka libanga potam so ba tcha mbaka. Donc je suis désolé na ki parabinoté, je m'en moque, je m'en fous. Voilà Eclipse Mososo à lobby ils sont bas les couilles voilà donc italiété bah comme on italiété mais Eclipse au kabana mo lo comme moi muké et au sala biso bien quoi. Gogonya balobi na bakisama ye na lambi bilio mai mona bakisela dino kwesi oh maye bakisama imoke oh maye bakisama imoke lita moi wa bloga I love you mai bakisama imoke yeah na lambi bilio kwa kolia Arnaud Misiatou oh maye kokite Nesefio na mesa papa o pilipili leki babi komokombo bakisa mai moke toka na brusu oh maye bakisa mai moke oh maye bakisa mai la makenga. Et bien voilà donc c'est l'ambiance il y a studio balobi Bouboul Niams Bouboul Niams Seba, Bouboul. Voilà, on est ensemble donc ça tourne toujours. Chers téléspectateurs donc Torozoa. Moi quelques avis balobi tout ça la Kinshasa toza awa vraiment na DRC. Balobi na DRC. Voilà, toza moi quelques impressions. Il y a des artistes awa. Talagara et aussi la Francis. Nazana Nolitambo vraiment les sages. Même les sages parce que au moins ils ont bonne quoi, ils ont grâce. Des fois on s'appelle la trop Noli. Ah t'es ça. Talagara les sages. Vraiment, c'est que bien. Toi n'a qu'une pas d'elle. Ouais, ma pata donc invité quoi donc I love you. I am garçon, I am ma d'ajouter. Bah côté là bas tu t'es kaka toi moi c'est ça. Bah disque bimi. Bana poto. Boyo kanga. To betka mabu. Boyembi, to applaudir. Bobeti, to applaudir. I love you. Bosaliba, to applaudir. Hein? Danger. À suivre. Boswani Perara. To applaudir quoi. T'applaudis, nous sommes bien sa boulot. Donc, pas de lieu yo. Pas de vraiment banamo nous c'est qui va servir parce que garçon, n'habite pas vraiment fragile danger. Na bete la mnota mo lo mo Adam na Eva pona obanga I love you talaga les sages. Référence za roningana. Ponininga ye. Ponininga. Nanyogomana boingwa sime ya musindanda. Mabalianeli, Gérard Basilwa, Didier, Masaya, Vatican. Donc, bana poto les sages, I love you, Zoya. Donc, on est dans le babou, prêtre, toi, poto, telemi. Donc, on sentit que la Lumido, Cédric Mabeka. Donc, on a minute, Karine Mabiala, yo, yebi, na Paris, wana. Donc, match, ça bien, donc, qui toko. Donc, tout, bazan, pour savoir, Robenganga, il est solo, yo, yebi, kande, zalara. Donc, 00 243. 39 095 936. Donc, Noli les sages quitte pas derrière. Donc, I love you. Veut dire que Boroyoka. Bête la mission, moi, faut qu'on nous mette à calaner, moi, danger, à trop la langue fort. Ah, mais on a pas vocal les ébélés na animation. Betara, ouais, c'est puis, c'est bizarre, Jessica Talama. Talaga, venant la dimi ke wankulu. Jessica Talama. Jessica Talama. Voilà. Talaga, yemo igwebe yazawa Talaga igwebe. Jessica Balobi, Talama siko na vocal. Est-ce que pe mwana ya roi akolinganga Rabieli tindamu nanga liboso na ye naluki yanga na mbongo te gile mapeki naluki na butu na simbi buji na maboko Didier Masaya Alino Moke Noli, pardon. Voilà, chers téléspectateurs, rien à dire. Donc, pour nos contacts, Bobika Nezalaka 00243
82 beaucoup mati 82 547 85 40 à la fin. Donc moi numéro nanga yangona. Donc je vous aime bien, je vous aime beaucoup. Bobika Titika aime les vraies affaires des millions. Et puis bama sananga nyoso bubu nyamaseko boyebi kaka. Zulu kabi kuna bosanité. Noli. Comme ça un message au Carlo Pignantelli. Ngo baksa Orsini Malenga. Orsini Malenga. Orsini Malenga na Stéphanie maman na Ismaël basalama trop. Nazolela kobatama. Nazolela Carlo Pignantelli. Koma kolela kobatama. Susinanga soki na lobie ekokotisa kise na lobe. Bashiri bakoponyoka mibali. Carlo. Ondire mboloka nyukuti. Sola tambwe mibali bakoluka uwe tete climatiseur abatami. Karine Mabiala mabashi. Na kobengo jamais. Carlo yeye nalobaka na kobengo jamais soki na bengi yobenga ngambo me motema ezokoka te soki na benga se na kotia santima natinanga naluka ye ozawa pie yaka basilwa Jolie Nzingula. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission exclusive réservée aux musiciens de Félix. WhatsApp. Voilà, donc, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission exclusive réservée aux musiciens de Félix Oisé, quoi dit Monsieur Google. Vraiment, nous sommes à Kinshasa. Tosili ici émission la biso na pesi bato nyonso bambote bele sika bozolanda biso na poto wana et puis awa na Kinshasa on va baksa na biko dans studio mais moi ça ngima basis abeti album oyeyo moi 2-3 mois numéro c'est bon baksa mo lilobe sala mo bien tom na suka bana Paris bana Suisse venanga galba pelé ou na Londres Prince Mondiale kilo monde yeyo gima basi boki a pasoli na kati I love you boka gadam na Eva ba mawa yango place kaka ndeko nanga isage au monde ba kilo to beti na dame neva mutanya tango ye alors na pesa ka numéro nanga parce que venanga mieta ki kadidi na kati ya Paris oyo ka numéro nanga ezali 00243 81 61 45 997 Gima basi yeyo bino tu na pesa bino mbote salon gi na Leeds salon pitu na Leeds bino tu Gima basi yeyo galba pele tu malangwaka Prince Mondiale Alex Mbwini Prince Mondiale depuis Suède wana mukonja Suède mtakangi uzali na Suède Prince Mondiale ndeko nanga sage yepa mtasage ayi masolong ingénieur ngo bakisana bama salanga miki deshine ki inda Orsini Malenga mama salanga tout boyebi donc boyebi jendenge za bayebi bon bayebi mto yembisanga bayebi ke ngama oyembisa voilà chers téléspectateurs donc derrière la caméra c'est Gauthier Okito donc voilà na pesi merci beaucoup na papa Léon Lembalemba papa merci beaucoup na ba soutien na yo Junior de Malemba balobi OV hein OV Nembalemba donc voilà Arobenga yobika mikolo trop coordination voilà Junior Nembalemba na pesi coordination nyonso Fiston Mobunda bodi qui en veto boza vraiment ebelé na bo sente balobi Dadi Bendele zala toujours batunanga nyonso bo soutenanga pas Dadi Just Angola Rodrigo Maemba RM Pro boss des images to bo sente Marc Jacob Prod Peselengi Oyo en direct de Kinshasa, Noli Tambou les sages, on est ensemble. Noli Tambou.